Tellement bazalaki na un profond amour pour na tata na bango, yango bazalaki tellement ebele kouta de tous les quatre coins ya ville province ya Kinshasa, bango banani, le révérend pasteur Baruti Kalala Carlos, accompagné na ba membre ya famille, ba membre ya église, amis et connaissances, bondi melanga que batonda ki mobondo kuna. Na mausolée ya le feu pasteur Baruti Kasongo précisément kuna na commune ya Ntsele, mokolo ya samedi 24 janvier 2026 oyo, à l'occasion ya cérémonie commémorative, ya date ya anniversaire ya apôtre d'amour, le révérend Baruti Kasongo, bondi melanga que nyonso, ele kanaki kitoko avec impact et idéologie, na présence ya maman Alfo, oyazali, moi si ya pasteur Baruti Kasongo veut dire maman moboti ya pasteur Baruti Kalala Carlos pe ba personnalité ya ndenge na ndenge. Cérémonie elekanaki kitoko en mémoire ya le feu Baruti Kasongo. Tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, on va vous soutenir famille Baruti d'abord. Ils sont venus soutenir la famille. On va vous soutenir Baruti Tabernacle. Et qui sont aussi venus soutenir Baruti Tabernacle. Zambé, la Baruti, notre patriarche. Et le Dieu de Baruti, notre patriarche, a consolé le bébé. il vous récompense Avec un désir et amitié maladie. et qu'il vous donne les désirs de vos cœurs. Bientôt, nous allons voir Béka. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons. C'est la confiance. Ils m'ont donné confiance. La recevoir minute. Je ne vous laisserai jamais. Merci mingi la Rosali. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Dieu m'autorise œuvre. C'est vous qui avez construit cette œuvre. Dieu abandonnera jamais le inachevé. Dieu ne commence jamais quelque chose sans pour autant achever. C'est aussi ça. Nous allons finir ça. J'ai évité dans 2 années, pour l'enquête arrivant. Quelques mois, nous allons revenir ici pour dédicacer cela. Que Dieu vous bénisse. La vertu pour la vie. Dieu appelle sa macasse la maman. Que Dieu fortifie Maman Fou. Tu regardes mon là. Nous voulons qu'il soit là avec nous. Que Dieu vous bénisse. Kasi bofongola matoi boyokela ngai eloko oyo ezali na baini ya pasteur Baruti Kalala Carlos oyo bazali kotambusa sango ya mabe pe ya lokuta pona koloba kuna na chantier ya mausolée misala ekati ezali kosalema lisusu te botika nayebisa bino ke ezali penza luvunu ya makasi po biso moko tozalaki wana sur place botala bino moko bapreuve yango yo ndenge misala ya chantier ezali kosalema pe eza koevolue na vitesse ya métro veut dire bakala mingi te awa bijou ya mausolée ekotelema wana baini ya Baruti Kalala Carlos bakomela mai na tonga yango tolobi botika l'homme au charisme équilibré akoba musala ya nzambe ya tata na ye na kimia ko